Robino Masalanga na basalongo so tuni yemo ebise vene ebisa bio. Ça fait ti yozo ndima Robino ozobo ya mutu. Na ondi mete yondo lobina tanga ba kombo. Na ndimi ete zate so mutu atangi kombo na ndimi ye. Nakanisi mama na loba konini nga koma yele masilie na luka kona benda na e. C'est Shiki toi zaki pour Shiki toi yembaka. Te tunanga ni. Shiki toi yemba bilo ekanga. Tunanga ni. Ndeti ngai. Shiki to nga na yemba leke baba vocal na bango nyonso tu Shiki to ko yemba vocal na ngate. Enga ye mawa mama na yo kata tangwa na ngai. Fali pupa wa ute pa kofi. Fali bon ebi ma opesa fierté mutu te. Ami pisa mi ba fierté ye mokoti na ki fali na et. Kitaka tandi onzoto maze na mana moto nini na mekana yo te. Motema na ngai kangami motambo na yo. Ba pekisa batikala na sone. Ba bimba ya moto retonda nzoso na bote. Mais na comprendre te venanga ka bosser. Ba tema ni yombe ba viana balingami ba pundwa madesu ba ni ba blomo. Salelanga bikamwa yawe. Salelanga bikamwa yawe. Oh mama rume. Boringwe za gombrige. Skondo yembe ngoboye. Ndango yebimbo komi mutu. Mama oh mama boringwe za gombrige. Donc ça dit ezalo konanga mona yimba. Oye bango de. Ngana yimba. Yoka de. Ngamna yimbe do na ngamona na zwango ta yiba. Sko zoko na canal ni. Yo yiba te ba ministère ba za suko yimbe do mo travailler à l'école qui ka boye pas zwango ka baloli. Mais via comme ko sa batu. Surtout ba ministère ni surtout mta otambota na ketchate. Na ba ba longba, ba sate, ata ba vélo ba sate. Tabana kinga na ye na pasie. Utabomona. Tangonga na zalaki na 13 ans. Wana yansone. Tu es que Bina nani? Bina file. Bi na chai bien. Ibrahim Mwanangale Limbi sanga na rakale la papa Montema nanga Ibrahim No yasko fina nga Cécile. Chers internautes, nous vous disons merci de recevoir Bisso na ba poste télévisé, ordinateur, ba téléphone na bino pour na kolanda émission na bino o elobela mingi ba vie artistique ya ba musicien profane na Bisso. Comiquement appelé profane parce que na Congo tu vois ba différence te que signifie musicien to comme kabola bomba profane na ba chrétien. Le loto yambeli bino mobange na mopa na bino to découvrir Bisso na bino ensemble na émission na Bisso ya lelo mais avant na kombanda toto solana musicien na biso na ko senga na bino bo s'abonner encore une fois encore de plus na Via TV Monde balobi wande chaîne na makambo soko s'abonner à to s'abonner sur devant les micros je dis c'est moi 1015 Bila autrement dit les soldats de la presse Beba Kim quoi derrière la caméra je vois Air Pro Herman Pro vraiment makambo sans plus tarder bonjour l'artiste. Ouais bonjour mon frère. Déjà tokende plus vite on se présenter pour nana bateau ba bioté mais j'aimerais que on se présenter d'abord na nuance. Parce que Moutoutan pour la première fois, ndeti na omona bandeko na biso agence na biso JPX agence à solo to ba otala yo eza pour la première fois na bomba talo mais il faut ba yo kananu nuance et lo nyonyo o memela bango avant ba yo comme alobani yo bimisa monoko na bon ça dit mingi et c'est ngana tout solo là non avant mutayi ba identité mutu quoi disons donc ça dit fou avant na yimba fou tout solo là non pour yimba ya nango eza identité orchestre ngasko na lingaki ezala o se présenter mena nuance la nuance ouais kamba nga venay morte nga venay
nazali mwana ya banga moya venei morte nayembaka nanga bien te me bato bayebi nazoyemba bien navandi na banga moyo kombo nanga vene mama botanga ya be nazali na mwana nanga bele mwasi nanga shasha nazali mwana ya Chine yango wana vraiment. Ok, tu comprends ozali mwana ya Kisenso mais eloko esekisi nga question nga mona lina tuna mais bino bana Kisenso bobandaka abwiti lobi tango obima wanga no Kisenso c'est ça non? Bon ça dit mona ba Kisenso ba mise ba ebele bon bano ba wanga na mabele na bango za ba petu ba yemba na ba douche ake sokola yemba abiketo ba filmer na mo image mobile lingala facile za kabanini comme wanga ne mabele parce que biso to ba vrai ba soda oyemba pinda banini olobimi pe kotoma boy surtout ba petu ba yemba ba biso pinda ba venir na soda andi ba petit ba petit ba yemba Kisenso ba petit na biso bo tata bango pe ba uti pe ba masa mo ba binga bango ba za mettre ba saba dojo mo boy koto nani bana mo boy ba yemba nini na bango mo boy ba saba dojo ba bimisa ba élève na bango nana tango ba kombo ya ba artiste o biso to ndima na Kisenso o na ko reconnaître so tangi bo na ko yeba mo mukende na yoka ka ba petit na ba loba na ko da sali na ko o ebe élève du maître élève va mettre rambo to non loba élève du maître donc bina filé donc tout ça clair bina filé o yebi bina filé bon ça dit bana on ouais minana nini nani wana si vous maintenez là mais fa Fabregas les maestros ou t'es pas oui bah distrait bah tout faut on va distraction na moni ga chanteur qui koso Fabregas chanteur ya Kikoso na asir ba abonné na biso bazotala bazomona pe mais yo retrouver biso soki oza chanteur ya Kikoso te to découvrir ango ensemble na yo relation nini yoza nango na ba artiste o déjà basali kombo bien sûr omoni bato baloba ke biso toza ba grand basuka mingi pe kana ki grandeur na bango suka na bandako parce que nini sala ke mutu wa mi benga grand aebana te. Bon, ça dit, mutu mususu o mi benga za grand. Ça dit na ki grand na yo na a fournir le roté. Et ana banze mo mususu biso to yembaka. Donc ça dit faut na éduquement. Vous comprenez? Et ana banze mo mususu to yembaka, na yemba nzembo mo benzembo na fotikala na génération à génération. Les autres ba père na biso yemba. Pa ona nini yo zala kabongo. Ok pas batu do ça dit otiki masasa mba na yo donc mutunya sa mo no do ça dit on poli. Yo bandi maman chérie na ngai na zana poto to sa bo yeto kende boy do ça dit wana nzembo ne tika loka na te do ça dit grand no e banati. De banu ba ya wana ba sa po sa ba taper musique le wa bisoti. Vous comprenez? Ndeti ngana mona déjà mokili déjà ko misanga grand. Po musique to betaka batunde batala biso bangonde ba yebi musique ole ka biso. Biso to yimba kaka. Bango ba compléter tout ça un complément d'objet indirect. Complément d'objet indirect l'artiste. Au cocu Robert la biso un peu moi parcours nayo avant to kende vraiment en profondeur il y a émission na biso parcours artistique nayo parce que il y a d'autres personnes oh non nous besoin temps ya roman nayo te ba ebio que nulle part et puis ba moni ozolo bebele ba misu baloba ta ba pecho bango za ndenge na ba loba ka po ba bima au betela biso na moi parcours na yo uta wapi oza wapi pour l'instant nanya format yo nini pesa au goût ya comme musicien obotama nango to oyoka kaka mutu mobo ya biso foko ma musicien to ndene. Bon, ça dit, le parcours dans la musical, ça dit, bandi parcours dans la musique, na ba chorale, na l'église, on a des frères déjà na ba Bethany, ba frère Bethany na pesi ba mbote, ba oba Holanda, donc ça dit na pesi ba mbote to. On a bandi musique na ba chorale, na yembi na ba pasapa, na yembi na ba chorevel, na bandi musique na ngai, na bandi na drum, na les rochers des anges, na groupe d'adoration, na bandi na drum. Na bande ko la guitare et on a fait nanga mo be capsule ay pisanga bi na yolo wa pe nanga na mo na yolo na botama na yolo mais kokola na grandi na Kisenso na bandi na ba yolo miel de son ko yiba makambo na fait nanga moketo ngala koste na pese mbote ko taza
c'est-à-dire nga na oyemba biso tona bambelota ba vina nga bazana waranga miel de soza na mokaria c'est-à-dire tona obeta dum vena nga yi ando beta dum pas ready miel de soza benga nga bisanga bivene oyemba bien tu chantes très bien oyemba bien makasi c'est-à-dire yondo zana il faut yemba na ndondi matenga na oyemba mais nazaki na voix mobu no aider ba musicien pe ba oyemba na bandi ko yemba na ndo yemba na mokili ya mona kina kimi na adoration na dum na kena nga mofuma ba vema mbo tofanda pe tokangana ka mo bo yemba na oyemba tinga koli na ligi ba parcours ba église ta na yo longwa wana ça dit na yo vanda na ba masana nga mobu na mona ba ya ba lingaka na ba kisenso ba ya ba linga ko yemba trop na bia to sala mouvement to sali vainqueur des stars to beti ba fréquence star to bando yemba to yembi papa to sali parcours à musique ba masa msusu ngam na yembisi bango et tu as yemba pa wira na ba benga limousine Christian ngam na yembisi limousine yana bato bena kisenso ba lobake pelu muntu mais ngam na yembisi ando yemba nzembo ya feri malakisi werna sana po azali na bango mingi chérie alingi na ye senga wana to yemba vena nga dide mubatu bambote motema ya mazula papa na Glody na Charles donc ça dit na ndo prendre des petits na musique toi petit na kembinza akeko te pas Adolphe de Mungizi ayembi abenganga jimusu na chumbo na batongo artiste venait ça dit makambo yo o salanga na ville le pona zala boye na pesoka ba remerciement ba nini umela o ambiaka mtabenga ko mambiaka mtabisa mo immortel les amons na limousine na musique ngana ko lo bateke na koli batunde bakolisa biso je comprends maman donc ça dit na beti ba parcours ti na yo beta ba fréquence star na yo kanga na ba fondé gilo ba matsa nga o bo tanga banani bana mobe so ba maya océan nani océan na ibi na ba kombo na te ba kombo na bango na so banani ye na yo pesa makambo ushim nani komo nani océan yo muto tangi yango na yo mona bango to kodle to travailler na ba masa na pelulu pemba nga na eba na pelu tangu leki ne satana akufi zege na wala tise bilamba nga donc ça dit na bando travailler musique na beti nga yi mutu mingi na ko remixer na gisenso trop te mbuba fle na pese bambote na Gilles fondé aza naza reconnaissant makasi na ye Gilles bambote na epé donc ça dit parcours na nga il est kay bongoti lelo na ki pas ferré venanga ni taboroni na Jésus de nuance na yembi faire andiminga na pesi faire bambote ko to azali papa na la bosani ba komba ba petit na ngai na pesi ko bambote ko to azali dans ça dit tant na longo pas faire na longo wana na ki pas faire nga diko we do a Congo na yembi na venanga ma Sylvia yebi makambo venait ba venanga ba mbargo mundabi les deux jumeaux ba yebi makambo na yo longo wana na G na kei parcours eza mo trop moulai venanga karma pa ayebi petit ou venait donc makambo na longo pa ve wana na yo beta batartiki de loti na ze pa venanga chaingenge ibu batuzaka chaque samedi lundi na macravette na des bonhommes na wa villa wana chaque lundi chaque samedi to beta na so bomundi bendie mo bazaka na se biso ndim to yima ba parcours ya visa le lope na obose ba fitiri na obeta na masananga pizza flore kanza to beta fobiti mombo wana na pesi mbote kotaza maga comme mon frère mais to yimba ni lo mobi to remercier ka nzambe ye mon maître mais na parcours na yo ndingo tamboli ba Jésus de nuance ba déjà ba une grande personnalité na niveau musique na biso congolaise mais qu'est-ce qui fait en sorte que ba parcours na yo oleki na ba pandi wana nyonso mais ba kombo tangami penande to bona ba shikito te ba ndeko na biso auchoke pa wera oyo bakombo etangami le roi bango te nini esali non kolongwa na yo ou bien kombo etangama te na ba groupe wana sadi omoni papa abota bana ye mutayibi bakomba bana nyonso ezate ke biso na biso bana to bando sa ba publicité bakombo na biso bana zokopana na mona musu peut-être alinga to yo la te lambani na palais zobule longo elamba na ngaya mutu pa linga pena ya mambo na tama buka ve la takechoko zokopana ça dit ngai mutayibi makambo e pas faire donc deti ngai mutayibi makambo eza faire mutabamba faire $100 ezanga venin ona lo bango ba j'ai de tia ba Gédéon azana na ba victoire ona na pese ba mbote leka ko jenga nduve nanga mbote vraiment donc ça dit
ngai kotanga kombo na ngai donc c'est-à-dire bato ebele bana Dallas bana Kisensu bana Monga Fula bana Matadi Kibala banini Dakar Grèce papa Claude et maman Caro ba tout baebi venez faire ebi aza reconnu na mono na ni sala ikolonga na pas faire ezaki ni ba kolonga na ngai fa et pas ni taboroni na eza autre chose eza moi makambo ebele fort omoni mutu mususu tanga oyebi biso na musique tobeta randeni eza yo yemba première voix chanter mo yo kuto na pas chanter à première voix a lingate yo ya po okase ndeti nga ba petit ba shikito tanga ya koti ya mutu obubuka shikito petit na bonga ta ya na ba 16 ans azaki na agini ya na ba 16 ans na c'est pas faire nga ce qu'on a na agini oyo meli ba dodani okebeti belize moment na poto la sanga poto griffe nga poto shikito tonga simi mbongo ba dollar ba ni shikito simi mbongo te shikito za mona mo abubuka kutu songa fere na ngana tika na ngai mona kendeni pa bino ba kutu ata na nini mobo ya o melaka ta ba soya ozo comprendre ma bende fere asali to ba ke ba Orlando na mona na moni miliki abana melango ma 3 comme libumu ba mangambu yo bika ba petwana ba petit mobo a discuter nga makasi tanga bengi bifalo masa nga pesa dasa siki koko tanto coacher ye eza masana makamso ya makambo lobana ba TVT ba petwa ba chikito ba vanda na bongo surtout ni Nicodème oyebiso nga to yembi ne papa pichu manga na kauka na be equalizer abete pas faliti yem tabeti on lingi na mata pepo mata ya ba na babilo na ma bete pas falion zoban ça dit nga na vanda masana nga equali na vanda masana Nicodème bango ne sope ba pas faire na ba Nicodème aliki bon pe na spe masana komisio te mais na peso ka bambote po ba dega soki na Hollande façon lobela wana kokumisa Nicodème koboya ba shikito cela veut dire que parmi batu ba coinça yo vraiment na na pas faire rigola batu ba coinça c'est shikito azaki po shikito ayembaka te tunangani shikito ayemba bilo ekanga tunangani ndeti ngai shikito ngana yemba leke baba vocal na bango nyonso tu shikito ko yemba vocal na ngati zopan ngana yemba ba vocal misuka penda grrmench kibi kobo kibi grrmench kibi kobo kibi non c'est personne de je que ben la police zoya ouais la police zoya ouais lila na yependa chéri ya zubumanga asa mystique na ba catégorie ya ba fwengi asa acoustique nego tama vele bon talama lele mama stananga tuna bongolo totema bolongo na se to bongo limite maye bablo no ba yiba vraiment to baluka na mabele to tanda liputa to la ozokopa siko koto musuna ya pinda okapinda mndo yimba oka li makangonga ngekezo baki banenango poeza te toleta la konda boga ba pape jeni na babutika be jeni zali tekila ya maboko no pona bino bato wana plateau. Merci, comprenez ça, ambiance et émission, mais toutefois, avant de continuer dans la question, Moussou Nantique la bino, juste 45 secondes pour découvrir artiste. Et cette fois-ci, Naza Posa Oyemba, moi quelques vocales, il y a ba idole musicale na yo. Donc, bisomo ba téléspectateur au bazolanda yo ba comprendre que oyo yepena makila ya nanyo boye. Oyo makila pena we ranson. Oyo makila pena ve quadra. À travers ba vocal na bango, na pesi juste 45 secondes. Oyemba ngo na mukuse. Merci vraiment. Papa nga wemba adaya. Moli boné pe manakimia. Tuna me repose un peu dans ça dit on linga papa na makasi. Venanga keste kwa mambo avant na kimia. Venanga voloko kwampote. Venanga manda chance na linga bino trop. Le quadra ko ramon venanga imoto yambo. Fait rigoler pesa la laisse. Petit noza. Viens Anthony. Papa n'existe na gladi père makambo yango wana. Na bani parce que pas na pas non.
Non, et si ka monter maintenant ils ont CP là, oh le bas. C'est bon. Yo faut répondre. Na banda non. Ah ponner le ready à miss. Ready à miss. Ah, venanga ba ilo kanto. Vieux bit vana no ba yolo ah. Vana makala. Ya miss, ya mukolo. Nalalite butolelo bandote ke musika. Nzoto nyonso kolenga lenga ngai. Nalamuka natalibana na banzipe ya veni ndenge mokile kobongwana na kamwe natuni na bakoko bakulutu baloba ndenge nini nakosalanga nzambe nanga nakosenga na yo batelanga bana bakola bakoma bato c'est vrai ya solo nandimi ye mokili pasi mawe nakanisi mama nalobako nini ngakoma yele masilie nalukako na benda na ye ayoleli yo mama oh, mokili pasi ye nakolela nakonzemba yo mama oh, pona venir ya bana ye mbe engaye mawa mama nanya yokata tangwa nangai tangwa wande wate oyandanga nanga kobeta salo na pongi ekwele lingai lokola kakayandanga etaneli ngai wate toli mama pesa yo ote wapie anga mama sekaleli zazanini na yabisana yo o enterre wa wimba tu esko vina ngai vina ngai ansuni tabana kinga na ye na pasie utabomona tangonga na zalakina na 13 ans wana ansuni tu esko Ibrahim mwanangale limbisanga na rakale la papa montema nanga Ibrahim no yasko fina nga Cécile wana ajeje kutoza livi nanga na ebi makambo ezali ya danger ajeje miaka pona yo vina nga na vanu na oni tompeza makambo no imaka vocalement boye. Ya bon rappeler nga na vocal affaire ya AJJ dakana nini oboyebi vocal AJJ vina nga bon rappeler nga no bato ba na plateau vocal AJJ nalenga ki lokola mataka tambola na sani ambele likolo ya mabanga chiba sakoti balobi lelo yo kisenga eske yo kosa motamalamu lokola ngai kanisa yeye bazaka mokano na kandate venei morte bazaka mokana na kandate ma yango nganene na kangana ma. Merci artiste Vene pardon quand journaliste ya makasi ya mboko taka jeune abogarbo apesa maram na mbelo mo ya vena ngata bulei na ebite na koyemba peta bulei kitoko tandi nzoto romaze namona moto nini nameka na yo te motema na ngai ekangami motambo na yo bapekisa batikala na sone mobimba ya moto retonda nzoso na bote kobanda linzaka liso na suki ye abwaka lokolo oyo nde suka ya dema bakoluka Kinshasa bato nyonso bakufa ye bandeka batala maze na lineti ye lenki ya sharufa ye maze aleka mibali mitema mikobeta ye mwana ya mama ige maze yango te Wakambu vraiment personnellement félicitations d'abord l'artiste comme on a déjà talent à bouiller et soukate il faut tant que tout le monde a ba ntsone ba tombola lokumu ya ba commune na bango
il faut bino père na bakisen soto monaka eza te ke obimi lobi ono ngai bana kisen c'est à dire otuna mamba bana na penda penda tena ndo yebso na mamba nazokoma okoma ngaka tokoma non te OK nazokoma mais avant na koma wana ici koza mposa na ya wana tozala vrai nakoki oyembi na yo ba vetabule oyemba ventone banini mais na miniature vraiment soki balobi koza mutama bete ça fait na mutama malamu mutu azopesa vraiment valeur ya musique congolaise na niveau international donc disons quoi donc ba mission baloba world waza world na miniature koloba nani waza world musique ezaka ngai pour na mbi na nga l'amour comme un choc de mausolée l'amour comme un choc de mausolée ezaka ngati oyebi fali Faut na mama bango so ngana koyeba bon fali mama za utupi comme ya fali to ba the king aza boxer obanzi mabe habiter na tuniga azotuna omoni na mondo moi conseil soki mutu mobo osa fierté na yo faut s'en accoin mon lobité en tout cas il pas sa fierté ezaka nini koleka ka pas faire muté sali boetoni c'est dit tout dans maramolo bananga na de king ngana ebi de king yone za maramba batu baza ba boxer so ebi singa de king na ebité faut rappeler nga toi batuti na comprendre je parle bien de Fally Ipupa Fally Ipupa ou t'es pas Kofi Fally bon na ebi mais on peut sa fierté mu tout temps ami pisa mi ba fierté ye mokoti na ki Fally na et biso pe to mi pe tsana wande na biso ti ye pas ye mo do ya ba Fally na ye za Fally ya papa na ngate za ba na ngate za ye moko Fally na bande na ye bon Fally merci ndengo petit Fally pas ba musicien wa yo ngana yo te pardon ngana ndena nga Fally merci vraiment makambo yo suka te na ebite soki vocal ezo rappeler quelque chose lilo zapata lilo zapata eza générique mobwe kabusa yemba vocal wana ezo rappeler quelque chose zapata na ebi ba série to keta bakati ya bedingo na bazombi patre yenda za zapata na ebite so ba fanfare mutu banda ko beta zapata ne zombi zapata ba biloko ala biso dota lango na yebi yango kututé na talango pété mais aye loko ngamo na pesa ka mutu mo ba ndo beta zo ne pas ka bosser na pesa mutu mo ya mo les géants boy makasi eza vocal ya océan ngamo na yembango so na ebiso ngamo na yembango bon tellement bino bondima tenga na musicien parolier na musicien na komanzembo ngana bandango ngana lelayo papa na vena na imorte on le bino bosaka na linonina on venait d'aller et mon arabe mama yo nga moto na imba babiloko wana mais na comprendre te vena nga kabose bon tellement ni yombe ba vena balingami ba pondwa madesu bani babilo mo zonga pesi mona mo ya kisensu pe po afonta biso siko to ba gagnant donc ça dit vena nga kabose ko sala iso babiloko wana to imbe vatique sa monteno batu nyonso bapresa ngo simba mais via comme ko sa batu surtout ba misene nyonso tout muta otambata na kecha ate na ba obalongba bazate ata ba vélo bazate ngamna bien na oyebiso mama solo muta olongole soni masana ngamo canal ya comme fute mo studio ndaku te studio vous comprenez donc ça dit ba ve wana bazaba esprit mabe makasi biso leki bango na ki danger po fiana ko kabilo $100 te menga na kabila muninga ne faire $100 ye a ko kabila nga $100 na fanda na ve wana fiana zo bisa ba ya ke yemba Fredi ba ula ke yemba Dide Mobatu ke yemba nani po ba ya ba pese mbongo po ye asiamo via tout temps mona ba ketch ye ba grippé c'est leader ndata la binomo ba jira ba kabose ve botira ba musique bo betana mino sundolo te pardon. Ok, c'est l'ambiance toujours de l'émission qui parle bien des artistes Balobi. Photo qui n'a quand même fait qu'on découvrir Tala Kanché. Tu vois?
talent où eza caché faut tout qu'il a vraiment qu'on découvre na lobby quand journaliste donc c'est dit au moment ngai surtout ni fait nga Montana so bi ke obi to khako oyebi so habité bango mtu atekeli nga nzemba mangusta nga na yembi na ba misem so ba oyemba banzembo donc c'est dit oyemba nzembo ma bo texte yango kutu eyeba na te nga na yemba nzembo na tekeli ve na nga Montana na tekeli na sampa yo nzembo na oyemba nzembo omona mwasi oyebisa mobile abi soki nga nakomi boye lelo po boyeba ye eza sali kambo ya mwana mobali oyo ve na nga jano binan na bandi so na kepa Montana na tekeli nzembo mangusta ozokompane nzembo mangusta nga na tekeli Montana na bandi nalingaki na lapandai po esanga moto liboso te moto na bandi kolinga ye nalingaki na lapandai po esanga moto liboso te moto na conjugué verbe aimer miso chéri nanga lokola mwinda kolema neta kenga nga nakoyi lokola mpo na nzela ya Damas. Mais oza soki totali bien village vu l'aspect physique peut-être na habité apparence peut tromper normalement ozo se référer trop bave Montana bave Ferré totika na bave wana non bazana na kwa na bango to beta no maso lelo tant que ba jeune et ça oui que ça ba jeune no ba ça peut souffrir ita Congo na ninga danger ngatangela ngapela kotanga yo bokotanga bon yo bandana c'est tout qui manque et nalobi ba musicien nalobi teke ba joueur c'est lui makam pas la chaîne te nalobi ba jeune musicien o ba ça jeune musicien ngala tanga ba jeune na génération na ozo monak non ata m susu na musique na banda liboso na bon mais village toni ntoko sa ba massa bazali ndo apesa mo fierté bon yaya bamunda bakulu tu pe na ebite so ezalaka ce soir bon on apesa mo vitesse banini donc ça dit bon massa nanga déplique apesa fierté massa nanga Ibrator c'est bon héritier watana bébé c'est bon sona longo wana ça dit na koya pe massa nanga banani babeta banini atu Matarazi do yaya c'est bon Thierry Miguel donc c'est bon la masananga Robino Mundibu donc pour na lala shiba Robino na beta bandule penda to yepe to la masananga Robino Mundibu Robino vraiment masana Robino masananga na basalongo so tuni yemo ebise fene ebisa bi ça fait ti yozo ndima Robino ozobo ya mutu na ondi mete yondo lobina tanga ba kombo na ndimi ete zate so mutu atangi kombo na ndimi ye na ondime na nini natangi nde kombo na ye me na ndimi na ngai te mais tango lobi c'est bon lobi on a sens c'est bon asali fierté ndenge azobeta ba génie ne o mata ye soki nani na mukongo na ye wana nda ya don eza na tangi kombo me na ndimi yemba me na tangi na kombo yo ndi nzembo biso to yemba nzembo ya pasi ya Robino oyo yemba nzembo yaya okana atanse mo Robino moko na yebi ku banzembo nete me na ndimi na ngai pa obeta ba générique ndi Robino nzembo ni oyemba yebisanga pe na nzembo oyebi nzembo avantage te ke tu na non soki nzembo ni ebeta kotoni so bi oyebi nga na ebite na ebite ba ya so oyebi abobeta no maboko ko pa roba ngana ebi na ngata ebiete Robino pena na ebiete mais na tanga kombone pona wa Robino parce que c'est que Materazi on otangi oyebi Materazi vraiment tu vanda ne tu vanda tu so montant tu travailler na yoka essayer chanteur nzembo neni eza marché bon ba nzembo penda ya bango na kuka oyo kanga ngote po ba oyimba ngo ba bien te quoi ozopana yemba kana yemba ba nzembo na ko kanga ngote po ba oyimba ba fu ba nzembo fo ba na biso na komeli nzembo yembi ozo comprendre te que muto oyemba nzembo bebe bolingo na ngai koti na ngambo santima na ngai tika na pese pa ya nani papa pesanga pape na tanga papa tikelanga santima na nga na kangaka te mama via na nga na lela yo ya ntrogo papa maswaku na lela Papa Maswaku na lela yo Papa Maswaku faza na jeu. Tato yemba Papa Maswaku a comprendre ya koto misia na ibo yemba dega. Papa Maswaku na zana posa na yembe nzembo mo be me fito kutana.
tout le monde tout ça batu toi pas musicien venangai Herman Pro bandeko nangai na benge venangai po azaka na mbongo Herman Pro na lingaka azaka na mbongo po ya zapena grand poète vous comprenez GPX agence amunene ya danger koto epesa makambo donc ça dit ngam na yembango GPX agence amunene bandalela nga venai motana ndimi sentima nga na koki kokanga tera kola bato ya mokili babomba kabolama ya bato tina mitema na bango na ndimi papa masaka na ndimi alela zaliplete Janobina nous fait na ngai na lelio makasi maître Guy Mafuta docteur le teta jadi venanga miaka docteur jadi le teta mufinuka makamboyo père belela mwana yo na roya docteur c'est du pharmacie mira kindokina bonzambe quoi makambo zali MDGH kindokina bonzambe dessin photographe à danger yependa kindoki ciseaux d'or makambo. Donc ça dit Jonathan Talamakou. Jonathan Talamakou ça pas bête maboko ko toi ça. Merci Jonathan Talamakou. Bébé boy Kindoki. B-boy Kindoki ngabe ngaye bébé boy mais B-boy Kindoki. B-boy so moni penda mona penda chese bani no kanse metino. Bon on appelle si bande ko ngambo témoin trop nga ça dit na oyemba biloko ya vena nga faire ni to boroni na faire. Bon ya nande mabete na imba no koto ya shayi buba mama Suzanne ya la na komite na destination didi ya kokamata ngai chéri komisanga bisika na linga ka vene yonde motuka avion buluwete na tukutuku mate madame buluwete na tuku kureka tani na mak bibembe polie vena katani na motema bolingo silie kurekatani nama bibembe boli mama no ye masko fe nanga yi shetani gola jinda boruna ngasko na ko sengo nze momo quoi e ku fela raté ça dit mungango eza pona yo na posa oyembelanga nzembo moko ya bina filé bina nani bina filé bi na tchai bien élève du maître naebi ke place aux âges te saluer en passant aza parmi bato yo na minicho bana makambu quand oloba makambu to mona babina filé na bien yo boya na taka komba segiki makambo nani achaki biango tezo putu to nani papa yebisanga ti nayebi na ngate chanteur autu ko bima pa Fabrigas nani Matarazi non nani Thierry Miguel bina filé yembi nini rappelenga non peut-être na yo ko ngona ba staff na leka tout le son na kara lubano mon choix na ibe on te yemba no monda mutu yemba ngona ko yemba ngonde mimi ngawa wa bana na kipango te kwa yemba no ndo mama lelo nga na sali shwa na ngai botika nga nene ngana dadi ngana mona nande ayemba salela nga bikamwa yawe salela nga bikamwa yawe o mama rume boringweza gombrige skondo yemba ngo yebi mbo mimutu mama oh mama oningeza compliqué donc ça dit ezalo ko na ngambo na yimba oyeba ngode ngana yimba yoka ngambo na yimba lo na ngamona na zwango ta yiba sko na canal ni yo yiba te ba ministère ba za ko yimba lo mo travailler avec ki ka boye pas zwango ka baloli et ça rabongo yo yimba ngo na version na oh mama zoban that's quoi existe non senga kina yo mondambo abolingo koleka ta soda simima ndokie ta soda ta simima ndokia kozala na position de tirete yo de se vara nga venei morta hey kolela nezolela kolela mwana modo mama yo mama babilo ko nataka ngamo o comprendre mko na ngona yembio na lo bibi oya
nasengaki na yo mwandambo ya bolingo koleka ta soda simima ndoki ye ta soda ta simima ndoki akozala na position de tire te yaya wa babiloko bana na mike mike do sadi topesa Satan na musique yo grand journaliste talaka ba yaya yaya moya bogara boy do sadi yaya na kisensu misia zanga na kisensu misia zanga na pesi ya ebombo te pusa mibale na ebolote na ngai masa na nga Abraham azaka ni mwana moya bakoto yo me yo yebi kaka na za na posa ba yaya kisensu o za bosser aya so na vide makambo na osala na za na posa na reketi na sa na osala makambo mo boy na za na mo si titre mo boy na obeta o za na posa ya bosma aya na staff mo boy to za mo pene awawa na kisensu zuka karma tete o mati to za na océan o yo wana okoti opesi mwa kombo okuta na mère nanga victime ngobila azawa na yimta ozwa makambo oye to yimba na studio to bimisa mwa makambo na pesi masana sénateur po abakisi lenga mwa makambo bo na studio na pesi masana nga pizza Flor Kanza mbote Ambargo Mundabi Balboa Rogers Madudu bambote na pesi mwa nanga Belbiche mosi nanga Chacha Chaline mbote Ritsana na pesi Precier na pesi Chris Mbote na pesi petit nanga divine na pesi moi na gege na buza gege ka bambote belé na pesi ba masala nga tout balinga nga trop ba masala nga so bo sepela nga mbote belé bo pona ka nzembo mbo ya bien o na royemba ya vena biso evoloko. Ok, c'est bon, avant de continuer, je profite de l'occasion encore ngapena saluer batu na occasion le kinga batu. Je profite mutaleka batu papa we mbave na biso vadaye muto aleka batu sambia na nzamba ko liso me ko sambia nzamba teleka mninga mulai ngaleki na ngona batete me ngaleki siko na public yo leki ngaka na bimission. OK, merci. Ouais. Je profite de l'occasion pour que na remercier Mama Via balobi Mama Mokonzi la Queen Mada. Mama Via makambude Mama Via ndeki ndoki na bonzambe. Pesi mbote na pesi mbote na oh baza vraiment ba bras droit na ngai na moni Freddy Bizala na moni Sami Bofola et Moïke ngabenga ke Moïke tutana na ngai do zadi na zanzembo mona yimbila na pesi pena ba bonne journée ba ces journées ne c'est normal papa maswa kukindo kina bonza mais Mama Via talanga yo venez yo mission ya danger papa maswa ko comprendre idéologie moi no yimba danger. Mais papa mazo ko yoka mo eloko mo muke nazo tika yo parce que nazo tika yo otika osepel ça ba téléspectateur na yo ngana si sa émission nanga na tika on a plateau o la ça bon de quoi est-ce que oza capable o tika la bon vraiment ba venir na nzoto. OK, na pesi cancel mavusu bon ça va négro vraiment na pesi mbote si ke batunyo so balanda biso na chaîne na biso via TV Monde. En tout cas, il y a un makambo. Chaîne ya moko. Via TV Monde na pesi MDHD Sing balobi ba mako pib de makambo. Merci pour l'espace vraiment. Tous en cadre moko bien. Na ba mako pib na pesi ba B-boy L6 vous tous qui nous aiment énormément biso petolinga bino mingi na pesi Air Pro balobi les caméramans patrons, les réalisateurs patrons Herman Pro. Vraiment nalinga yo mingi tang yo za na za ko bimisa taka beauté na bimisi devant caméra ça vraiment grâce à Air Pro. Vraiment je vous aime énormément bisona bino tout mon ani mikolo ezali koya soki nzambe nanu azongite. Je dis bien ce qui est Jésus Christ nanu azongite. Que la grâce du Saint-Esprit, la communion divine soit notre partage de maintenant et à jamais. Natiki bino na artiste beau découvrir de quoi est-ce qu'il est capable. Ngana bino tout le monde dans prochain numéro. Bye bye. Nouvelle vague de Mama Via. Papa Mazaka. Na le labino ya tronga venai motana pleurer. Mama Via. Papa Masako na ngai bonia komi otikanga na telenga na tana bongolo yaya matako manoke livula likolango mayoka nsudi boni bina bokotko mionsi ya jana bina no singa na kingo Papa Masako Mama Via GPX agence monene Dorta
Tata na ngai sediko na lela bandeko na ngai ya lisanga ya banga moyo na pesi bino mbote mbote bayaya tozala o mission na bino c'est na lele bino ya trop na moni ba masananga ba minio garçon ba boga ba mbote na nga pena vraiment ela la chibino bayaya o baza awawa tozala na bino to yimba ba disque na bino to bandoza na bino memo sala yo nini voisin na ngai no defele ko nini empai na yo angana bomela yo nani voisin na ngai voisin ya bomi mwana bato voisin na ngai yo motema mabe lofundu ya nzinzi esukaka se na kombo mabelo yo tani atakazali mpo na nga na yo te Nzambe Nzambe soki lifelo ezalaka sikisanga moto liboso manda zebele venai murtana zikie maboko bayako merci vraiment que Dieu te bénisse émission lelo Zamba Bakisa